Sur votre chaîne Bibi Chombombo officielle. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez la vidéo. Vous informez, c'est mon souci majeur. Je vous amour, je vous love. Si vous êtes nouvelle, en tout cas, abonnez-vous massivement, partagez, aimez et commentez la vidéo. Ok? Est-ce que ça va? Alors, ils ont un système, il y a la gauche, la droite. Pour moi, tu as confiance dans mon tout. Mais quand on a une sécurité, mais on a confiance, pardon. Na sepe na sa émission libanda parce que trop ndakunda kuna bino na beta pe mo tour libanda, hein, donc voilà bolanda moyo te comme je l'avais dit au début moyo ezali mais malili pe et donc moyo ezana mo pepa malili South Africa ezala bongo donc bon mais ça na pe er mo to ndobi libanda to sali be émission libanda to taper paysage à libanda mais bon ça concentrer na émission. OK, bon moni déjà titre wana Denis Lessasati asala qui sorti médiatique nae abima qui expliqua qui biso tellement tolingami ko le bela Denis c'est parce que asa pasteur pétage asa pasteur aye la biso ba news ebele le pasteur abunga nzela mais alobi que azongi na nzela abi mikolo azongi l'évangile. OK, donc j'ai la bino vidéo nae to la nango tugeda na bino et puis je vais mettre la vidéo de Fofo Collégian oyo azalaki azalaki musicien et pas ya Koffi Olomide ayebisi biso ba réalité ya makasi ya panzinde ko panza Koffi Olomide na kolandela su na image moko esalaki nga passe na moni papa moko akufaki na mai. Je vous dis azalaki na piscine on nager akufaki. J'espère que image wana circuler partout dans le net et circuler vraiment, mais nous allons en parler dans ce document makelele pour comprendre que tout ça libanda et puis toko continuer comme ça la analyse après. OK, alors mes amours tozwana nous to banda image to banda no image à Denis Lessi. Nous commençons avec l'image de notre très cher papa Denis Lessi. OK, yeah toleka Oni oyambami na Dallas ndengeni okomi na ndengeni na Dallas. Ba prophète Misa minene me babatama na Dallas toye ko découvrir bango. Moi j'étais bien accueilli, ayambinga bien et puis na yopé. Vraiment merci. Prophète Denis Lessi, pourquoi ton nom revient toujours dans des émissions, dans des histoires comme des scandales par exemple? Tout ça, ils allaient faire ça pour ba zwanga, ba longolanga bilamba. Ba filmer nga mutakala ba tia la réseaux sociaux. Donc président république na mwasne par contre ba ngomba ba protéger. Pasteur Denis Lessi, certaines personnes balobaki okufi batmesu balobi dans la prison d'abord obimi Kinshasa ndeni parce que to ebek oza recherché par ba service ya sécurité ou ba aner ba demia pendant luka obimi ndengini. Na bimi normal na aéroport Andili bato ya science okite ba yeba ki okufa boye liwa boye bato oyo banza na butu. Iyo musanza mbochuba e muninga no musanza membeli ngai na ngana zonga ndako taba yebisenga bongo na kimima moko leta wana Marcelo Azoya bafuyenga du tête la tête aux pieds bafuyenga tina kaleso eloko yate après Marcelo ya kokota na bi limbisa afashe maboko na table ba makofi ban atomboki alobi oyo ya kokoloba. Vraiment na glorifier Nzambe jour là c'est pour la première fois na délivrance ya kanda. Po na yeba ke linga isuka ata musu na bagarre. Ba soda baki kobuka et pas ya grande sœur. Ngai na kebo 10 minutes après ba ba yepananga. Donc bakangi mama tina ko bakangi mama bipo me ate token. Ma vie est en danger. Église Koufi, Bakisi Koti, le Yenge Koti, Makione Koti, le côté Koti, Kindumbe Koti, Ivresse Koti. Il y a des gens qui sont venus chez moi, j'ai refusé toute ma vie. Alors on a constaté que ma master Beline, ma camarade, ma Koti, na zongeli mission nanga évangélique. Quel problème il y a entre vous et Mogisho? Na kangisa est déjà. Asala ba cérémonie mon église o bimisa molimo na komba Denis Lessi. Et dingwe ya lobi boye aluka yebitumba chaque jour.
abiba kutana ngai oyo mugisha pe yoyo to bunda kasinde yolo bakoza puissance edingo milinge mando bimena akimi bambangwana na kasio. Je connais Mugisha très bien, c'est un pasteur au Diana Kangisa bakoza ba Mugisha pasteur na ba bêtise pasteur azo l'accent kona moi sabi bobala ye na bino boluka ye boboye ko bala na kena e pa Moisbe. Donc mutande wala il faut ba meme na SNPP no mama ba mema biso na SNPP batala mituna biso soki eza na milinga na BTSL wale sous niveau te aleki pétage omoni pétage et la dernière instance mais ce qu'au niveau où il y a comment il a ça dit au sauter pétage à comme un niveau il y a Lucifer comment mon koufi mercredi na tongo ba yebi ke Turquie ti Congo 8h ça 8h et quelques bon malamoke be mangoka kufi lelo basai bilo tuti ayepeka lelo ndeni bolimbisanga na bato ba omona ke nazongeli makambo de sele ka kenge information ele kana ki entre guillemets ke asala ki boye bibel akenda opération ainsi de suite tout ça. Alors élément wana lokole wuti na monoko nanga et déranger Esther Marcelo una ba oyo benemi nanga nyonso ya mboka totika ba biloka kisi temetanga na eto kutane me fuku ya kite ngabe tamusuna na ya mabanga bato anga finga ngabi no yinga kunana ni to solo asutena ba metato ayaki Moïse kuto yebi to zaina ba problème na yo po zaina ba aye c'est tout ce qui me met pas à profiter d'occasion na po ba vandi sapenda dossier oyo e comme légal mwana moko ya ba pasteur aye goye bisanga que Marcelo atindeli message habito ofuna Marcelo atindaki message mais message wana eza bien te il faut vraiment boyokana c'est au contraire so likambo yango esili et bomi moto parce que maman Denise na mbalde ba kotaki na likambo wana ngana Marcelo to boma moto likambo wana esili à l'amiable selon Bible nde ezosenga toyoki ka bafundi to fouiller ko funda ngoto monete. On voit le prophète qui est en fuite de Kinshasa et qui se réfugie à Dallas. Alors, ma question est la suivante. C'est qui Jézabel qui vous a fait fuir à Kinshasa? J'ai fait un repli stratégique. Oyo net Jésus pe akenai na Égypte akeko batama avant nana atala dossier na musika qu'est-ce qui se passe? Alors, bibliquement parlant, en quoi est-ce qu'afro-pétage était un signe, un présage pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique? Si je viens aux États-Unis, je viendrai prier dans votre église. Parce Amen, que prophète. vous avez la chose vraie de Dieu. Amen. Je te dis, tu es un grand prophète. Donc moi, je crois en vous. Et j'ai dit ça dans une émission. Amen. Et les gens observent d'ici 5 ans ce que vous serez. Dallas, Et Dallas, vous avez la grâce. Après, et là, on a bizarre. To sali mo rep mo moke après à côté na pala bina bon noko ya non to côté na on a kata salon avant de ba ini ngabno na me la score OK ba ini nga score na obi ndé na betuli solo donc na tournant na sala ba tourner na ba mangwa na ba viena nga tout ça maintenant on va poser une question ndé ngona te oh question abi na ngabo noko est-ce que pop na to bana makambango na ko peso combien obike non bolo wana ngabongo te na ndule do yo ibika izala ndule la kan ndule ndule na ibuku ndingo te na zomona ke kofi bon azane nanu aroza ne na loko to mais oui ndenga bon non pour ça ndenga le azate ouais wana ba débit bon mais pourquoi il y a repesa ngabna là abino ko na repesa combien bon na estimé ba repesa 250 zaïr pour les baya ba le rona siko na moni ngana mona ko mo ebele abina yango kaka ngabi obike na nyonyo mystique quadra na bide yango kaka bi OK ça va OK c'est bon ba baksu su bière mo ngabi ouais problème ate yo milano ga ba baksu nga su bière mo na moni bon noko na zoya ngai ça va et mo va disparaître que ça qui t'a 20 minutes azongi na trasongi bon noko ndeka to lobi na ngati 250 ans yango na felo penda 250 ans yango yo bon c'est là non na mona ke sous ça umele mo muke ayi na moi saki
Ah bon, moi, bah, plan, y ali, forme, tout ça. Kande à ça là. Place, n'a pas comme bon chic, bon genre. Bon genre. Ah bien, mon gars, carte, dans l'équipe d'un mouvement, dans la bon chic, bon genre. Moi, forme, ali, moi, parfait, dans la carte, moi, forme. Oui, que non, pas na bon côté na singa on peut comprendre des choses. Oh, ça la musique musique on a yebito musique échanger. Mais Kofi on dit dans bien. Ah bon? Bon non parce que tu m'as replo binga bi premier da. Ko bi na celui-là. Na yeba na. Au moins bosser sur j'on dit bon boto yo. On a tout ninga mais. Ngabi na bi ne mais abina bon pas Kofi on na bi so yaka na ma. Obi ki tala la pesi ngabi. Yem te pesi mbonga bi yem te pesi akuta moni on était ambuke. Yo regretter faire singa. Ngabi faire singa. Yem te pesi mbonga bi. Na parce que histoire ko changer en hôtel. Ouais, c'est ça aussi. Mbongo wana na sombira on va kiti na ya recours. OK. Télévision na noir et blanc. N'a pas allé. Tu n'a pas allé. Oui. Bon, c'est donc tu pesa nga mbongo pena liboso na mona ke moi là dans ndule. C'est lui. Répétition liboso répétition liboso bo répéter en nini. Bon, les rona to interpréter qui banze mo sala qui ba la ruta. Ah ba la route. Voilà, ba album wana ba Rue d'amour, tout ça. Oui. On va quitter mesdames messieurs donc comme vous avez dit ici on va recevoir les artistes et musiciens. Kouye baye na instrument na ya musique très important parce que les lots photo découvrir bat oyo baza banane parce qu'il s'est dit aujourd'hui que nayaka na salaka. Mais et le travail de ces gens dans le studio, c'est quoi? Il y a un qui est important pour la biso, to yamba bat loka ba fofo, les collégiens. Mais les collégiens, tu vois. Les collégiens? Les collégiens. Mais sous bengi, il y a fofo. Collégiens zali comme mo dans un village très jeune hein. OK. Ma orchestre kaka. Parce que moni tant na zobeta orchestre quartier, na zaika toujours petit. Ponga tant na bana musique na zaika toujours petit. D'accord, les collégiens en fait. Ah donc les collégiens. Donc moi na chic na donc petit na donc na tous les na cour ba grand ngala toujours petit. OK. Ah donc ma ba universitaire. D'accord. Ngala ko la collégien. OK. Na zo kombo na wana. 2000 ou adhéré quartier latin. On continue oui ba quartier latin ba début ba 2000 wana. Quartier latin déjà na force de frappe si je me trompe pas. Voilà. Force de frappe déjà. Au béta na force de frappe. Force de frappe. La tika là qui na voyage en gros. D'accord. OK, bango ba keko ça la force de frappe. Et ba zongi bokutani bo préparer na bango et frakata. Parce que on a quartier latin ndeni. Mun na komanga banzembo. OK. Bon, ça va secret na komela ki amina ngai ça bon ça histoire. Ouais. Komela ki amina nga Adamo Nzembo. Adamo azaiko. OK. Komela ki Nzembo. Et ça histoire. Alors quel Nzembo comme la Nzembo pesina musique to na webikaka. Ozi pakaka. Poye kuna signayer. Voilà. Komela ki Nzembo. Après tant ndenge za ka bonoko ngara kena mikili so na ye. On a traversé un moment dur. Moi, de quoi traverser de 2 heures. Sans mouvement, rien. OK. Arepi Mikili. Tant que Zongi, Tindipi Malba, bon collégien, comme il en a, Monica a dit choses avec Zongi, Batano Inter. En attendant, Bassala va pipo avant la première doule na bango. Après Benga, Naya ko ndito solo là quoi. Bokoti osoina yo pesi Nzembo. Te wana sina pesa Nzembo ba wuti Mikili ba. Ayo soli ça aussi ko. Voilà. Les gars ils a ndito solo là sili. Ya pesa mbongo te ya pesi bilamba. Nazo bima. Ya pesi bilamba na parfum. Na Monica Rambozo ya. Na de picho a kota quartier latin. Ça venait de R9. Le président les Rambo. Abinanga na sikive mais bon. Au batamai. Na sikive abi mais on a collège. Ya. Etana ye. Ndeni apesi comme nambota mtu. Comment on a dit de président. Où tu as moi otara mtu mo bon, si on a parlé. Talinga pena bi collège. Ça fait longtemps abi. Abi ke banda tozalaka wana tilolobi ke bambule pusani ngabi ouais. C'est les bambule pusani. Ils ont le biloria. Ngabi na ils ont le biloria. Tala. Na mona kio na conseil mo beta na terrain na madiru système. Abinanga beta na madiru système. Na okaki mawa trop. Tala oya mouvement na ils ont yaka mouvement. Ka prise na oya. OK. Le lendemain, la Kepena Oshwe, rep. On a recruté ma musicien. Je suis goyé. On a une expérience
pelé à ma case. Avant nanga boy, il pas là qui n'a muté. Et mon quoi, le don mon nanga yaga boy. Avant ne pena. Bah, il t'a oh, mais le cocoto. Oh, fondo. Avant de pena rep, Nathalie rep. Après bien moto les gars na bureau. Beaucoup na bureau. Ah, mais bon. A type na demain na yambi on a bon mi balé. Soyez les bienvenus. Bon sikoyo talaka poliazate. Bon, mouvement de la canne ba jeune ka boy. Donc yo pe yana ah. Sikoyo yo pna ndenge ni makamuno ya ndenge ni. Wana kar nga bon. Ah, président la kar mo mais. 42 déranger nga fort. Ya ba makambo ba pani do bilongi bele ba pine tam sumo. Ah, ba kar nga zabi no na yana ngeza ni bandana. Ah bon? Ouais. Mais donc, moi, en attendant ma Mikili, moi, ce qui là, mon année, c'est moi en ordre. Ouais, prise. Ok, c'est bon. Ça va. Donc, moi, 500 balles, bon. Payez-moi, moi, Miki, au déjà. Hein? Merci, prise. Bon. Mais est-ce que nous avons la place, pour y avoir mon ok, bien abordé. L'habité presse dans une bonne. Bon, le tous les gars, la télé. Tous les gars, dimanche, pour les gars, la télé. Quartier latin, bango bazaïdi à force de frappe, oui, fracata, ou trouver jeunesse mauvaise. Mais c'est facile, hein? Ok. Parce que la tigala n'a conseil à Bercy. mais yo tu vas préparer des bango. Si je m'en souviens, Bercy était attentat déjà. Attentat. Ouais, attentat. Attentat, la répéta. La tia partition, tout ça. Mais si kona souffle moya Ok, j'espère que Ngana Bino Tolandi, Bolandi, très bien mes amours, vous avez bien suivi. Alors, na nyonso na ba image nyonso boti kolanda to banana image ya Denis Lesi. Papa Denis Lesi, tonton Denis Lesi, pasteur Pétage, boyoki ndenge lobby. Donc, à relater biso histoire. Pour l'instant,
aza na ye na Dallas. J'espère que ake kobwaka ngunda. Soki abwaki ngunda kutu d'ailleurs ekozala mieux parce que soki abwaki ngunda d'ailleurs ekozala nango mieux parce que eloko wana déjà ke bazolukisa ye batindeli demande parce akobwaka ngunda kaka na eloko wana esala bien. Alors ngai esalinga bien pasteur alobi ke no azongeli nzambe azongeli ministère na ye ekosala bien ndenge azongeli ministère na ye wana. C'est vraiment une très bonne chose parce que vous savez bandeko boyebi ata na Bible nzambe aloba ne jugez point enfin que vous ne soyez pas jugés. Denis Lesi c'est un pasteur abungi nzela lokola abungaki nzela lokola mutu nyonso biso nyonso toza bato tobunga mpe nzela. Alors ndenge asengi bolimbisi devant tout le monde, donc cela veut dire que nzambe alola akolimbisa ye. Eloko moko soulever alobi pasteur atunaki ye pasteur Marcelo atunaki ye pourquoi oyaki matanga te malgré olobaki bongo. Po soki Denis Lesi aka matanga balingaki ata babeta ye peut-être mais elingaki vraiment atténuer. Vous comprendre? Elingaki atténuer moi likambo wana. OK? Ça elingaki atténuer vraiment likambo wana. Mais atuni oyaki te pour l'année parce que moi aussi j'avais des problèmes avec Francis Tatou. Vous comprendre? J'avais des problèmes avec Francis Tatou. Bon comprendre, regardez dans ça libanda boye. Aux Afrique du Sud. Tu as confiance à mon tout. Pour on a posé te. Oui, même si on a posé te. Mais tala kaka. Pardon. Mais tout ça mona boye aole kana boye mona ka mona pia. Aya tomboli chombo ke okange wapi. Aux Afrique du Sud, pardon. Place dans un quartier mundele mais donc batu bakotika eza ngombo bakolombo ka ba otambola opekisa bango to benga na bango. Donc si vous comprenez que dans tala boye c'est que na moni mutu moko assister. Omoni so boye mutu oleka na boye. Na tala la ngai te sans problème. Mais soki kaka mutu so na moni ka mutu moko boye assister. Il faudra baluka na tala bo comprendre ngai. Donc si je comprends bien na ndenge Denis Lesi alobi que pasteur Marcelo azaki na ba problème na Moïse Mbiye mais Moïse ayaki na matanga. Azaki na ba problème na Joël Tatou mais ayaki quand même. Ce qui parce prophète Denis Lesi ayaka pe elinga atténuer kaka eloko wana. Elinga sa susu makasi te ke ba lukisa ye. OK? Alors, j'espère que bino mo bolandi ba obalinga pasteur Denis Lesi bolandi. Toke na image ya Koffi Olomide. Koffi Olomide bolandi bino moko faut que les gens azalaki musicien et pas ya azalaki vraiment pemeni ya Koffi Olomide. Boyoki bino moko ba témoignage azopesa pour na Koffi Olomide. Moi je comprends que Koffi Olomide alobi na ye il n'a pas dit mal, pas du tout mal. Mais Koffi Olomide aza mutu moko asala parcours na musique na biso. Malgré mabe na ye, malgré nyonso azosala, mais Koffi Olomide c'est une légende. Aza légende ya mboka na biso. Koffi Olomide c'est une légende de notre pays. Alors, malgré mabe asala, malgré parce que mutu nyonso so azoleka, eza rare de personnes au ba fréquenta Koffi Olomide ba lobake Koffi Olomide asa mutu moko malamu asalanga boye mais c'est qui est vrai Koffi asala pe bato belé mabe. Il faut qu'on se le dise. Koffi Olomide asala pe bato ebele mabe. Mais tellement azana ekaka tellement azana ekaka mutu tellement azana ekaka mutu azana ekaka mutu moko I don't know. O bato pe ebele balingi a marqué pe histoire ya Congo na biso bato ebele pe balingaki kaka ndenge azali kaka na mabe na ye ndenge azali nde bato balingaka Koffi Olomide. Alors biso toko souhaiter Koffi Olomide ata lelo azate kombo na ye etika na bandenga bien. Bolandaki image moko na chelaki bino la fois passée ya journaliste moko abandé ko se plaindre pour Koffi Olomide en disant Koffi Olomide aza mutu moko aza bien
asala kombo na mboka a légende de la musique mais comment ana azana eloko moko boye ya ko dénigrer bato. Il aime trop dénigrer les gens, surtout les journalistes. Ngana bino toyebi ke Koffi Olomide a dénigré ba artiste. Nous le savons nous tous. Koffi Olomide a dénigré mingi ba journaliste. Donc ceux qui journalistes au fandate, osa posé te, osa na argument solide te. Koffi Olomide aussi biso tous. Koffi Olomide aussi bisa yo vraiment touche. Et donc oya a monaki avec no Koffi Olomide a comme kende vraiment na retraite ya musique na ye. A sali trop. A sali trop. Alors, vous comprendre, on a la micro, parce qu'on a eu une déception dans le vide, sans les autres côtés. Koffi Olomide, il a fait trop dans notre pays. A sali vraiment ébélé. Alors, ceux qui non, comme on a fait la musique, mais atika image me quoi bien. Atika image me quoi bien dans la musique congolaise. L'artiste est belé, la star est belé, qui ça, chroniqueur, tout journaliste est belé, c'est plénière na combat Koffi Olomide. Koffi Olomide a simbi sa bato belé ba touche. Ngana bino toyebi que Koffi Olomide a simbi sa Marius a tout naie. Est-ce yo donc OK n'importe. Na lingi na invité ne Koffi Olomide a le mais nazo kokala ngai c'est parce que OK nazo kokate bandeko. Alors mes amours, les abonnés de Bibi Chembombo officiel bato balingaka nga, vous qui m'aimez ngana linga bino makasi. Koffi Olomide c'est notre star, to lingake makasi. En tout cas Koffi Olomide asalaka effort aza mutu aza pena mabe na ye salaka effort wana oyo bakopesa ba journaliste place na bango. Mwana ata bimi lelo soki osa musala na ye honoré eza quoi innocent azane mwana bimi kala mingi te. Mais devant Koffi Olomide a monné le roi et l'or au mon côté. Na pesi ka exemple au moins que non eza mabe, il faut respecter pour aza star malgré ba wendo bazali, malgré papa Lutumba père son âme bakufa à leurs âmes plutôt bakufa na bango. Mais la jeune oyo ba ma mikolo pe bazala na kala bako respecter bango, bazana obligation ko respecter bango. Donc Koffi Olomide pe eloko pe il faut ça le pe ba journaliste ceux qui ambi journaliste ambi pardon à respecter ya zarane loro mo aussi misaka ba touche mabe belé babi Koffi Olomide sala ba mabe ebele menga nazana pona kolobaka mabe oyo bato basala Koffi Olomide sala ba touté parce qu'il y a des gens qui viendront commenter yo sakala boye ba musu ba finga neto za boye to finga na niveau moko ya kosakana te bandeko niveau to finga maka na ba commentaire awa yango moni yango musala eza easy te soza mutema makasi te otika. Mais tellement c'est notre boulot, on n'a pas de choix, on doit toujours le faire avec beaucoup d'amour. Alors Koffi Olomide tolingaki mingi, c'est notre star, toko CCT ko lobela Koffi Olomide. OK? Alors, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre mission. Bon moni image moko boye wana na chelibino ya mutu moko akufi. Papa oyo akufi wana akufi na piscine na Goma akendeki vacances alobi akota na maya sokola abandi ko sokola. Je ne sais pas est-ce que ayebaki mai, est-ce que ayebaki ko nager, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi bato baso luka ba comprendre qui filmait. Et quand on filmait là, la personne quand il a vu que non mutu azo kufa na mai, azo kita melima ya mzi aza amelaki mai ebele. Amelima ao kita. Azo kita na ndenge akufi akati motema. Mais bato basaka wana. Je ne sais pas, est-ce que maître nageur azalaka wana? Je ne sais pas. Alors mes amours, les abonnés de Bibi Chembombo officiel, faites attention. Ba papa ba maman. Au sein d'un pays développé, mais si biso ba mboko c'est déjà développé, tous doivent rappeler temps. Prenons le temps
ata kozwa ata cours ya natation eza babiloko mosusu biso mo tonegligeaka kaka eza babiloko mosusu ya mike mike tozwaka okoti ata na internet mosi nasala yango trop nalukaka comment par exemple comment aider une personne après avoir non pendant une crise cardiaque par exemple. Si une personne fait une crise cardiaque, comment l'aider? Na robeta par exemple bongo. Na beti lo moko bongo, so na mone bimi, na lundi, na reçoit knowledge, na reçoit connaissance par rapport il y a autre question à tout ni. Comment apprendre la natation, comment conduire, everything et comment nango sur le net. Nous sommes ça là. Et comment on sur le net, tout ce que tu as besoin. Et comment on sur le net. Il y a toi apprendre. Ce qu'on monde que nous avons tout le monde apprendre cours en natation. J'espère que papa la biso ayeba ki mai. Pendant nga abanda ki na kwe kuna, ti na kwe kuna. Na sur akanga ki pe mame akokite. Peut-être abimisa ki mutu, mais akoki lisusu ko se retenir te. Donc ezaki vraiment tout le monde a vraiment des moutons à moutema. Amelima ya kati moutema. Je ne sais pas ce qui a fixé qui caméra na trépied ninga na fixé beau, je ne sais pas. Alors ça fait très mal. Nzambe asungaye, que son âme repose en paix. Nzambe asunga ba famille na ye, a réconforté bango, a pesa bango makasi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Vous tous qui m'aimez. Nalingi bino ya trop, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Vi Oyo, Kolala Kolamuka, il y a plein de choses qui se passent na mokili Oyo. Alors, si tu as le souffle de vie, vous avez toujours na habitude ya kolobaka merci Seigneur. Aie toujours l'habitude de dire Seigneur, merci, tu m'as gardé. Merci, tu m'as protégé. Vous avez toujours l'habitude ya koloba bongo. Merci à tout le monde, vous tous qui m'aimez. Merci beaucoup, on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.